Maman dit que moi non wapi. Oazo nyokola leader a simère tension jour à 54 visa. Na biso akata ipongi ata 7 fois. Ah non tela ka Warriors na biso azakana ye. A déranger mutu mo. La route tourne encore. On rappelle qu'on avait pour 70 visas 60 visas. Ya wapi. Brit bon. C'est pas la bio za koko ya ba Warriors pas na yo to zo ba éclaircissement ya bien ya propre. Bongo so otali leader a simère tension. Na ba fanatique ne ba ko sa eloko malunga. Bango il faut pas ça maman talana ezanga mutu na mako. Bango mama konza mama talana. Moi pas préparer bango kana minute. Pas préparer ni. États-Unis. Et bango mama etali biso. Droit titre comme 50. Na risque que le boko. So quand avec comment qui 60. Te ba visite za ngo belé. Mais akati ni na 54. Ba visite ze belé. Et comment peut ba 70 peut ba. Na zo ebisa fallait ko mema nemboka mo bimakela biso France. Fallait zo mema nemboka biso so to kela biso France. Bonjour, bonsoir chers internautes. Abonnez à Ursile Botello TV. Na ebike bozalaka toujours wana mingi bozalaka toujours rebelle. On a Rolanda ngai wabino Hélène Kasongo, lumière de la presse congolaise. Nazara toujours wana liboso na bino pour pesa bino ba news. Ba information toujours ya sika ya kilelo toujours à la page. Et pas na na kosa, et pas na vérité zala. Un grand merci na Yemoko la patronne, visionnaire à chaîne, madame la Queen B Ursile Botello. Moi c'est Pembe, moi c'est Mayele. Ah, na Yemoko Montréal, chéri ben kweta derrière la caméra. Talara yo so yo te mo boulou. Lelo na plateau na biso lo to yambeli bino Jericho Betox, Koko ba Warrior. Na ye pena to so la mambo tellement ébélé. 54 visées bimi mais to ki kombo na ete on lo to yambeli bino éclaircir biso no likambo ya 54 visas. Aza to azati. Arokende to arokende te. Mo réaction za même moral na to yamba Jericho Betox. Bonjour président Jericho Betox. Bonne santé. Oui, santé qui. Babanzi beno bukani. Ah. Oni ga question liboso bandi bo. Kana bangi te. Question liboso bandi ga bo ko na ni. Tali bona micro na kwesi. Vraiment, ko isi micro. Na bangi na moni banzo kwei ozoki futu yebate. Musale ndeko na ngai na monde na ngai na banzi be fona tunati. Musale leki. Musale leki. Bon musala na bande zana ngapi musala esalema me bande za te président. 54 visées pesi na choc. Ni choc makasi. 54 visées. Ya ko secrétaire. Oh, 54 visées no beza combien d'orchestre voyager. Ya on est pesi au choco. Ya. So to chena 10. 50. Donc 5 orchestres et voyager. C'est mbali boso bilo abo esalema président. Basira ba wendo salema te bilo rabo. Po basira nga na bota ma non te on na otuna. Ko sera wendo ngani na bota ma. Sera wendo ngabe na bota ma aje. Ah président tika boyo ko président Jerry. Bon ngana kuta ngana mona ka wendo na franc congolais. Sera bana ba musique nazo yemba kutu obike tile na luka nzemba vewa. Le lem soupe na yoka ka ngome sikoyo na yebi pena ba nzembu nete parce que à l'époque, moi, peut-être Nazaraki qui Nazaraki peut moi mouké. C'est un 4 visées Zarate. Est-ce que là vous avez banda masola musique et banda? Depuis Wendoti bébé innocent. Zarate. Sauf qu'il faut une initiative et où tu as initiative pour des gamorons non na mon exemple albo c'est une initiative au fallait pour pas jouer où tu as. Merci beaucoup Hélène. Si on a fait un joyeux anniversaire na Belleville, Kandi, Poutine de l'écriture, Maman Koma, Maman Moroto, Maman Araï Gauchi, Maman YouTube. Parce que hier soir, Saliga, moi j'ai c'est moi Mouké. Mais c'est Google je vois tous les miniatures sont toujours Belleville. Pourquoi bon mettre sa maman miniature? Donc en tout cas, joyeux anniversaire à toi ma sœur chérie. Ton jouet est là. Et les amis qu'on a bébé, sont les mots sakana, benganga, ko sekisa yo, ko dendisanga, ko chodinenga parce que je suis ton jouet. Parce que les lois ba pampex na ba poudre. Donc les lois zaki mon kolo yo. Persona maman abiso, na papa abiso ba sepelaka, ta ba mona ka ba boti mwana ya mwindu ya ngolo. En tout cas, de cette aussi c'est Michel toi qui na resto à mère. Te nga na fêter on andé na. Bon, on fait. Non mais là, Gina Mikate. Fête ya mwana.
Et bon, tu as la maman qui peut te tuer, poulet, mutu na mutu a fête na kwena ye. Oui. Parce que toi na confesse à mutu toi na confesse à mutu na mutu oh lingaka belle vie famille libota fongola champagne. Mais là le joyeux anniversaire à toi maman. Comment banga ba poison? Te poison ko tuté mutu na moni ya ta anniversaire bout. So que coutier na tournage. Aza mwasi ya mosala. Tourner les cas. Tourner les cas parce que oh belle vie ya YouTube pour na ko luka ba problème te ko tina ba finga ba tuté. Aya ko luka asala entreprise. OK. Tout ça en France 24 na TV5 na biso oh il faut ba filmer tourner makai kotaka. Biso tout ça na chaîne ité ko ba kataka contrat na katikati. Tikabo. Intel azwi ndambu yo po zwi ndambu. Te. D'ailleurs, je rappelle mon bimba de A à Z. Ntaka mutatuna 4 films na mois. C'est en plus na deuxième chaîne 8 films na mois. Na mois moko. En plus moi na mois c'est moi mobilité. Mais Aza félicité. Alimbarate. Aza vraiment félicité. C'est ko yebisanga lelo. Banda histoire à théâtre banana bave na rolo banini. Ba koko dia nzombo ba mwana nsusu ba dialogue contre sans souci. Bave penge. Yebisanga na tourna 4 films na mois. Wana na ko répondre boté funa sa na banquet. Sona sala banquet. Exact. Na sala banquet fona et puis première comédienne ba pesi trophée à YouTube. YouTube. Te wana na confirmé. Numéro 1. Wana confirmé. Ah moni siko. Wana na confirmé. Donc ebele no so botika na mulongo bo sala mapo bolanda. Lokolo ya belle vie. Soko sala film no simbi papier scénario. Kanisa l'argent sale. Kanisa kabal, kanisa kin makambo. Kanisa maimadra. Mi amadra. Donc kanisa ba film belle vie frère la kayo, hôtel au tiango na moi télévision, hôtel scénario pour le belle vie ça symbole. C'est pour ça mutu pa aza moni mayelo nzamba pesi la patrona. Mutu pa na mayele ne nzamba pesi pas créer. Et ça le liste na ba tu ba bien. Ça la liste. OK. Numéro 1. Belle vie. Numéro 2. Dina na la douce. Numéro 3. Bobo Manoka. Numéro 4. Pemi Sanan. Il faut lukanga numéro 4. Il faut benga ngai. Ah, il faut luka. To suki na wana. Suki wana. Numéro 1 Belle vie. Dina na la douce. Bobo Manoka. Irsil Pechanga. 5e na lukanga. Mais ngana yebi na nga. Nani? Na yebi na nga 5e. 5e nani? Kotanga na ba koma ya ba solo ba ya ba formal là. Nalingo comme ça mission comme sur la formal s'il te plaît. Tout ça va aller sur la famille. Voilà, 54 visées pesinga choc. Nathalie. Ngana bandolo bela fali ça fait une année. Mon réalité la joie choc bien. Choc. Ngana bandiko lo bela fali ça fait une année. Na yaki pona ba visa ya ninité. Moi j'aime Fali. Moi aussi visa té. Anazwa té je suis Fali. Ah pour d'abord. Nazwa té je suis Fali. Et puis bozo bangani. Babi na batengi ba liste ba journaliste c'était bo bangani. Ah pour le cœur bat très fort. Obi ke na na mona batu bazo zela. Pourquoi ba warrior? Merci. Moi on y avait monté en liste batengi 1 2 3e. Quoi ba warrior, Jericho Betox. Et là, on a des wana président Jerry. Et bon, moi, si vous pour nani botala la liste, il y a ok c'est auto voyager, te botala ba piroger moi na mboka, muzeki ningu, lité ya kanda botala ba. Ningu auto zo visa. Visa zuwa. Yo na fake news ba chena na Facebook wana. Ba ke zo so imundele mo boy. Azala ka déjà na visa ni akala. Malembe. To sola masola mikolo. Au moins na ta garçon mon amona auto publier le bio ya sikezate. Ta yo saka na poto musicien memi ouais. Obeza na honneur. Ya solo. Obi point neza na honneur. Parce que musicien reconnaître yo sa chroniqueuse, oza chroniqueur. Donc muzeki ndingu wana eza ya kala kene na kota sapi ya bilamba. Ala kisabiso oyo leader asimer TNC apesi e po meme na poto. Siko muzeki ndingu abi ya sikezate ya poto na ya beta. Ya musicien te, ya musicien te. Mais ça ka poto te na lobi boye. To solo na lo ba to solo matama yeli. Au moins musicien, sera même journaliste eza honneur, soko yedi amoto. Et honneur makasi parce que ba reconnaître musala no salaka. Va pesi aux valeurs. Ya héros. Tout refait le gars ndenge ko pela blé wana. Musicien même on a tout refait. Ya. Eza ndemo moto na ba ko mo lo ba lelo ya ksikezate. OK na poto no pele msu ya ki ma chérie mon frère.
ayo ebisa biso ya sika babi ba visa là tie bimi poza beau frère ya France yo zolo ba langage de la rue oh na bango trop oh na yoki ozalaka na bango trop bongo oyo yoki o traiter ngo to yo tuna ngao kaka Brit bon pour la bio za koko ya ba wari pa na yo ne to zo ba éclaircissement ya bien ya propre bongo so otali leader a simertente na ba fanatique ne ba kosa eloko malonga bango ba faut basaka mama talana ezanga mutu na bango ba makonza mama talana ba pa préparer ya bango kana minute ba préparer ni États-Unis et bongo mama etali biso comment bino mboka mama bovandi actualité ya politique ekufi ya Butembo ekufi ya Uvira ekufi actualité ya Bitoto de ekufi et comme kaka 54 visa fallait me tolo que ça problème aussi problème ni na olukela bino fallait se pelisi ba leki na ye ba pire petit na ye to moni ba mal à l'aise ba goté bilele ba 5 ans mais ba visa ba 53 ans ba bien za la raté mais quand on peut expliquer biso place na place na et pesa mo boulou et ça la raté par la bangote et pas na bango pas na bango ba gaulois et ça raté ah oui ba la raison obi poani pour la nini est-ce que que même goté bilele même petit fali ninga sur qui 4 sur 5 ans obi que ba leader bele ba voyager ba ministère poto bango monon bazaka na 6 mois mais depuis que s'il vous plaît quand tu as comme moi garçon na te quand tu as ngote est-ce que voyage na auto kena ba ministère kena objectif na ngoza gini on ko ko sanga na terrain mo bo gut na ko lobela ngote sans impact sans idéologie ah Fali il est plus que développeur maman papa so ngo betsa moi no développeur betsa ye na est victime ndesika okende sur ya mwana développeur Fali poupa deve Fali ipupa donc comme bomana nzoto te yaya pakola poudre bien kanga photo ke na développeur est victime ndesika okende siko 54 personnes onyo so Fali o mema bango ba okima kuna te oh, il y a mon goût à sa passeport à le bien. Le rôle de 5 ans. Au qui m'a 3 ans. Après 2 ans, il y a un qui. Après, c'est le bel encore. Au qui m'a 3 ans, 2 ans pour y. Maman, obi combien de famille oyo ba beta masona minute nzambe pambola Fali. Nzambe moi mobali banguna ba mona ete. Obi ba famille boni lobi ba boake ba ndeko na ba fufu. Ba pesa nzambe merci. Mais oui. Ngana yebisa ka bino be mission liboso Fali na sima Fali muso asati ma Monica botela biso nde lima ah ma Monica zo mwana wapi o azo nyokola leader a sima RTN so jour à 54 visa na yebiso akata ipongi ata 7 fois ah na hôtel ka Warriors na biso azaka na ye a déranger mutu mo la route tourne encore on rappelle qu'on a pour 70 visa 60 visa ya wapi bakena na États-Unis na bomba ba marka us place mo moi bakanga te ba photo na bango ba kelenge États-Unis bakanga photo ne baninga bakanga ki concert au sala oui tourisme était mama zela soko meni ba ministère concert tika batika bango pe temps ba mona pe bato ba boka mabanga bakanga pe ba photo ba bwaka ma esa bango pe mo ba tambola statue oyebi oyo concert mo ba boki olingo ke na toilette OK wa olingo ke no suba OK wa Ils Mati de Gaulle a photo malonga te na États-Unis. Tika boy. Bango mona mitema na baba bati le États-Unis to kendeza hapa na États-Unis ya solo to ya ndoto. Tika boy ko. Fali a robobisa bato. Te baba ki pe tour au monde pe ba ko kanga ba photo. Te ba ke tourner Brésil na Rio de Janeiro. Mais Brésil ande mon France te. Nani? Tangana na salle mythique eleki ata LSC. LSC ça la LSC ça 3000 places na France. Tangana salle oyebi na Brésil eza danger. Eleki LSC na Combo na Audimat tangana. Yo asi ministère grand star nini lelo yo remettre na Brésil. Na fingi na Brésil on te ba no ba Congolais ba ça. Star nini ya influence na Brésil. Showbiz gote eleki ba sala ebele za na Brésil. Showbiz ga mo ko na ba rotana. Non, non, c'est ça. Puis mon krakaboka, on dit Brésil en 1986. Ça va passer Congolais visa à que le Brésil en Norboé. Et ça deux pays on a Brésil. Parce que Brésil a calé, même sous la ministre est bon. Moi, il y a c'est quoi Brésil nani? Même sous Brésil a calé. Bah les gars, me te faire développer ba route na ceux qui na biom sous ceci. Ni. Kuna bata na bale, ba na musique te. Na fingi pays ba tuté, mais ba lokola bazolinga bala na masala makamfala salaka. OK. Mukole zali leader na mwasi mère tenisa osala AVC.
54 visa. Nga ko te pesi nga choc. E bongo ye. Tu vas choquer ba tout aki yo. Te choc ite? Ezala quoi? Deuxième visa. 3 titres comme 50. Na risque ke loboko. So quand avec comment qui 60. Te ba visa za ngo belé. Mais kati ni na 54. Ba visa ze belé. Et comment peut ba 70 peut ba? Na zo ebisa fallait ko mema nemboka mo bimakela biso France. Fallait zo mema biso soto to kela biso France. Est-ce que position na yo to ba no position na yo nan. Pour nous ça va dérangement moi je suis toujours Koko ba Warrior. Je suis toujours le pépé des Warriors. Yebisa nan. Bon, to tshalo to longwa likama visa. Pour ça intellectually intellectually. Yebisa nan. Na longwe ko ba Warrior na lobela mission. Mission ba ebeleti. C'est tout pesa nga nkoma mission na. Na vandi pe bona notanga pe makambo malonga salaka. Ba tourna malonga pa salaka. Ba trofa malonga pa zwaka. Tangela na koma mission. Kofi Olomide. Azade yana nyama ko alobelaki. Ferregola. Azade yana muko ntombolo na gufe balobelaki. Fabregas de métier noir. Azade yana porte-parole na eba nde kombonedi. Gina PMF. Yewana. Gina PMF. Azaka porte-parole. Nga nza koma danseuse. Te porte-parole. Ya Villa Nova. Nani sus. Mission ba ebeleti. Siko bato do sotangi wana. Avant na koma lobela ba foba memana bato ba lobela bango poto. Petit fala ke poto liboso Virginie Manganga. Petit fala ke poto liboso pi Roger Mwana Mboka. Virginie Manganga kindani ba Côte d'Ivoire voyage. Côte d'Ivoire ta réponse ba Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire za lokwa na longwa na ke Gombe. Voyage. On dit na Congo pour la longa susa Côte d'Ivoire na ko fana ngapela Gombe 2 mois. Susa Côte d'Ivoire Silio. Na Gombe 2 mois. Mon na Gombe na biso nezaka te. Cimenté eza pavé ba presse propre mutu parla bango. Oui, pas ma mais c'était cherche quoi? Tu sais quoi, d'Ivoire ici, président. Vous comprenez? Donc, Virginie Manganga, donc, si elle est le leader à ce matin, ça va passer à ta cadeau. Oh, bon, ça va pas cadeau, est-ce qu'il va bimisa? En tout cas, bino va bozanga Sonia. Sonia azali bino mena longwa. Na likamo ça mio. Petit Fali. Accueilli pour tout le boss. Puis Roger 9 ans. La patience paye. Patience, patience. Je suis à la Agni. Abanda ko lobana Agni puis azaka musicien comme porte-parole. Chanteur. Siko petit fala uti mbanda ka mai. Kishasa ayo luka. Kishasa e France. 54 visa na biso e bomina nzembo. Attention na banzembo na bino. Nzembo muzoko wako emela batu ezobima lokola ezalaki mokolo moko na balabala soya na kuti petite na gombo ya Suzana oka rythme ngonde eke ekindi banzembo ni wanje banzembo akala bayemba ngomimi focha ocha nini babenga oni omona boko la vie est belle papa wemba signorina acha siko nini micro nini yo Ampoule. Signorina. Te mais ces années là bana biso basa. Yo mo esenga kozungisa bana na biso na ba ces années là. Pona ti bana na baby la vie belle. Yo zo encourager l'idée à simera tensenga yembi nzemu na mtu yemba yabo ule. Bon nzemu neza mabe. Yo ebi yabo ule. Ebiete. Omoni siko. Ka on a découvert na nzemu na ebiete. Oh. On découvre. On a découvert pour la ebaki. Te basera ba ule kana sala lonté. Ata programme azemi na ngeza la raté. Est-ce que ça peut une occasion? Bato bazara te ba série wana. Ba découvrir. Banze mabongo simba ati. To banze mone simba. Boye biteke l'idée à simera tense banze mnyo sabeta na bato simba ati. Mama Denis. Wana yaye moko. Obinze moko mona ko betox. Et ça bela succès makasi na mboko. Ndoyina. Et ça bela succès le quoi m'aider nenge ça succès. Obinze mo boye mbulo yo soki na bali yo te na ko tia yo zemina nko message na mabe. Obinze mwana. Et ça succès. Siko banzeta mu besi kuta yembi na bango. E bongo ya ko kauka oyo zolo ba boule. Abona ngaba problème pardon. Voilà zo beta fitiri na bateau lobi abeti Bercy abengi Fali. Mona Fali na Bercy. Ako arena. Avant ya okabula ba visa abeti Bercy. Yebisanga actuellement na 2023 e bandeliti na suka miseni ba bengi cette invitation. A telema kutu na nuit de la francophonie. Je suis tout à Balamana.
mais Balmain est bien et bien si fali. Nana mitunaka moi mobalo banda carrière depuis 2006 style là ma tête tapis rouge té. Ata cérémonie moi munene, ata cérémonie moi akaboye là-bas si bakaleso. Akomata malembe vie ke nda malembe. Dans 3 ans ça 30 ans ça 50 ans. Malembe bino zo katala ko jouer à ça akomi mukolo bozolo bolo bakaka kobeta bala kobeta. Fali il faut nzamba zonga ne pour fala sali nyonso. Fala koti Macron na bandal, fala 54 visa, fala disque d'or, disque de platine. Siko nzamba yane kaka. Tout est accompli. Nyonso ko kisami. Eh. Lem so bi yeso to luka na mona on yeza fali. Yeso. Eh bon ça fali. To bisa ya na muyibi te po. Niveau ba ko landela eh. Lem so yeli na lolenge ya fali. Nam na zo ebisa yo. Yeso ngana ko mona yeso za fali za yeso te. Pour moi, je suis un akende boye ba aide humanitaire, akende almoni dote mukwe ka pesi ba ambulance, azonga boye pesi mongo ba tonga maternité na bandal, azonga boye na ebemba ba ya ndeko na biso lambio apesi $15,000, akende boye a aider professeur atangisa na bandal abi papa tika kotama makolo ya kozwa cash money, akende boye asungi ba ndeko ebele lelo ba akende poto. Lo sambo na bango. Et aux amis. Il fallait que si l'orchestre ait des devoirs à domicile. Mais on a des devoirs à la bimana au président. Tout solo là bien. Tout solo là. Je mets tout le monde en défi. Na bi que musique ko élève sur le kuta na mukilo kwa musique a wenge zaki. Ah bon? Ba la le kuta makasa bi que na wenge ba kosa so selo na mbongo makasa. To benge tata ma passa ça danger. Mais kana ki mukola ke na lu kumukanda. Wazo ça l'échafaudage. Un grand artiste quoi c'est là ko ça l'échafaudage lelo. Bon, tu as musique ndene. Moi que bakosa biso bili ki dona les gars émission bi a sacrifier ki bo jeunesse na bimana eloko. Ah bon? Peselengi. Ya wenge. Je pèse bien mes mots. Okay. Donc tant on a lobake lelo fali as un symbole au moins baté belé. Fallait faire réveiller même na ba musicien. Au moins ba musicien belé, ba longo ba orchestre. Tala opération lo mwana yo. Dans 16 ok na rapporte te ba mema ko ba voyage te longwa. Surtout ba dans 16. Eh, ma ouais. Le seul orchestre président Matara dans 16 motala ka te saka pa fali. O ba tikali. Ba kwiti na bango ba mungulu. Na ba kwiti na bango ba nini sila na nzoto ba dans 16. O me ba dans 16 à maison ma pe bando ke de ba poto ba kwiti. Ba nga ba kombo. Bongo tangela ba kombo ba toi. Na la biga ba dans 16 nde. Ma ouais ba leki na biso ba. Na F victime. Ah? So ba mo na clé te ben na F. Bolongo ba orchestre na nyoso ba voyager te. Oh, on va na orchestre. Ta to so na bien. O bi lo monsieur Matanga mafuta. Nini? Un grand artiste le roi Omba Lipasa. Atika le monde en France te. Na musique. Na musique. Peut-être encore qu'elle est née si qu'on a sa carrière solo. Mais non, c'est la mauvaise foi. Tes hommes t'aiment à ciel ouvert. Mais oui. Comment Missa a 17 ans à voyager avec un pototé? Kaba mise bando ba biloko memi mutu akimi biloko ne bangisa ba mise ba kimaka bango te ba kimaka ne mboka. Et puis ya mi balé mise ki maka pa atala rapé standing ya ba patron mususu baza maboko makasi. O kabela ba mise te lote fallait que na ba musicien oui. Bo bi gérer fallait ba mise ba kima ba doubler. Ba kima na nyoso ba doubler. O ba kima fali wana. Yesa muto kwa mbazi buja ko kena fali na poto akimi na poto. Atiki na onda kwa bien, atiki mutu kwa malonga, mais ba mise ba okima ba mise na poto ça, ce sont des souffrants. Moi même sou avant n'a pas maman leki, avant n'a pas lupanga ba maman, lupanga ba papa kulutu. Somtabon akuté une occasion. Somtabon akuté une occasion. Okima. Musiciens, danseurs, sont moni ezo simbate, kene ko tenter chance na développer pas fali pour. Na bi ke ko côté ça facile mais bolonga ba orchestre wana. Bazo exploiter bino. Yo moko matite ozobenga bango baya. Nga moko na matite. Bonga moko na matite nga eske nga na yemba. Nga zebisa bato ba yemba. Te mena ba business en kana ba staff. Ba fali po ame manga yo arène. Oyebi to ba voyager ba mema bato na berso. Oyebi bato batikali balobani. Balobani. Balela ka. Ba nyonga. Oyebi berso fali bato pe bakenda, bakenda. Bato bakenda. Ba migeni ba bakenda. So bato batikali balobani. Les paniers circulent encore.
Et puis nga na ya kolobela fali te pour fali memanga voyage te. Na ya kolobela fali parce que na linga fali. Soki ba warrior ba moni ke te pepe na biso abundi. Yo kasi poto ngasa ka fali. Ba wo ka ne na bi basana mbongo bongo. Ba ko sa pe pour ko ka ba ya wu. Po ebele pe basala bango bongo ba bima ba ingra. Ba jouer se bele bazaki na bazar bazaki na tendance à fali a. Ba warrior ba aider bango makasi. Mais tant lelo ba ko mbenga au milieu du village. Ba changer le côté. Désabonné dit. So Monica Moutalobi, on a gestion milieu du village, à pas fallu désabonner pas naïe. Je m'attends de mon le leader à Zongi Mout. Ça va. À ça, milieu du village. À Zongi Mout, à ça, t'es. Alina, ça t'en a ce mot, mais tu as dit que tu as ta force. Au moment où tu as bien désabonner la chaîne na yo. Ton na page no olé là. Ah. Ma qui est pena. Tu es bien internet ma casse. Ya mon abana na ba golo ba lila. Bah, la place sur internet parce que nous sommes partout. Bah, on va se belé. Bah, c'est belé. Mais nous sommes partout. Na joueur à la ça fallait tanga yo. Championnat Espagne, joueur à Cheboy. Je suis warrior. Championnat France, je suis warrior. What bah ça va identité na bango. Les warriors nous sommes partout. Donc fallait bomber album. En tout cas, ça passe. Deuxième liste, c'est invité sur le reçoit l'album, on tient on a morgue. Pour deuxième liste, c'est nous qu'on dit lobby. Ya fali, bomaye, boma. Tala. Boy ça ngana no. Bino pe ba misusu ba golwa. Bozaka bana wenge to bozaka bana wenge te. Yango ni na ko lela ka boy. O fale za mutema mabe. Muninga abimisa album, ba mtu aloba. Ah. Ba ko so ba fanatique mo boy mtu aloba. Muninga bimisa album. Wana ba fanatique wa balabala te. Te ba to balabala te ba golwa. O confirme ngo. Non, je te confirme ici que ba golwa mtu ba aloba bon. Ba za esprit wenge te. Omoni mtu aka esprit wenge. Koleka tous les bana ba ko za na wenge za fali. 12. Omoni fali. Soki tala, so azaka mwana jibena wera mais ero jibena wera ndeba oka elengi moko. Parce que c'est la fierté de la musique congolaise. Et puis Afrique. Vous comprenez? Bana tout ya wenge ce sont des pérés. Bana tout la ba koko banani fala l'équipe ba mon esprit wenge. Ah bon? Parce que fali le là c'est disque d'or à honorer Bandal, à honorer ba wera, ba jibé. Parce que fali banal. Et puis ba sekarabino tabo ngabo comme ça wera na jibé, ba vie na bino nde. Parce que la vie a fali. Bandal na bandal. Ba la bandal. Mais fallait à mon wengete, fallait à le quartier latin. Oh, je veux dire fallait avoir cours par correspondance na wenge. Pire petit Sylvie Mampata. Autant la vidéo te oui en son alors que fallait bando ya ba so na serre na. Vous comprenez? Ane ko ya répétition te ba no na parler, moi na parler. Allez ba mal intentionné ba kata ye pa ya leader asimera tensa kata fali. Na ko bino fallait ndo bino na ko yemba elengi fallait yemba. Viens écouter kokata ba 5-6 elingi buka na jour fallait ya. Le seul artiste na Congo banda Congo ezala Congo alata elamba na président na mongamba balata elamba moko Fally Ipupa. Allez Fally Ipupa toke. Mona ngote. Oh bon peut bazala pemela. Ya pemela première asimaya sense ayembaka danger. Po na alata elamba nemo na wera te. Wera te pa alata elamba nemo ale. Leader asimaya sense toke. Nde baloba na Fally pa verambo toke. Ya monene kweli Tala, Fally, asa baer. Au moins, tu vois, on comptait si ça Fally na quartier la tête. Tu comptes à 2006 carrière solo. Si tu veux compter na quartier la tête. C'est du boom de tonnerre. Mais la quartier la tête, Bazouara fait rigolo pour nous la souci Fally Ipupa. Bakuta la déjà bazalaga. Tu n'as pas frappé na quartier la tête. Non, pas frappé. Est-ce que vous avez comment il s'est rendu batanga kota kanze muna yemba eleka banze mo fala chana quartier la te. Nzema matanga yembela batwa. Wala nzenze mo bibembe. Nzema no bacha ngona ba utilelo. Bachango. Bacha. Ya. Nzema bibembe. Nzema bibembe na niveau moko ayembela bibembe. Insecticide. Na nzema. Yemba ngono. Est-ce qu'elle a encore résisté? Européen. Européen, c'est mon bêta. Dans l'émission. Olukelinga vita dikando. Atikali na rien. Yema kuna concert à bêta en côté. Est-ce que y a un concert à bêta en côté?
abeta yango te na concert abeta yango te eza ntema matanga olela mpe andeko no mpe ana oyemba yango mpena yemba yango na chabu olukelinga vita pardon nakoma okoposa olela nde matanga ekomi au nom de jésus molimo matanga message na bawarrior nyonso baloba koko atikali kuna bazwi matière yalobaka atikali mwa message ezali ngai kutu na bandi kolobela fali ça fait place oyo napesaki position na nga en tout cas nalingaka fali na banda mpe kokumisa fali me nazalaki héros dans l'ombre nayaki komibimisa mpenza le 29 octobre nakanga date wana jour naloba mpelaki nga sikoyo na bakomolobela fali mais je suis déjà chroniqueur je suis déjà artiste et comédien preuve ane mokonzi nanga fiston koloki aloba yo nayebi yo na théâtre ozoloba bien vous comprenez donc c'est ça kozala moto ya mayele et puis merci beaucoup na ndeko nanga mo apesinga conseil alobi kochange rythme na wana te ndenge ozoloba ozosala plus promotion afali ozofinga te en tout cas les warriors bozala bino kimia moto akosa bino te koko akochange koko akosala boye est ce que nga na ya mpena mpo na urn lokola ke voyage te tokobona changer le côté Stade de France concert à Stade de France en 2024 si oyebisanga badouble stade de martyr eza so banani bakozala wana entre parenthèses yebisanga est ce que na kokende bitumba bamema basoda nyonso capitale etikala non contrôlé moyini akota ana bakenda na bato ba cœur ba mitema te bongo te on a des sodo akende na fond aleki sodo atikali po atikali patikali okengela parce que bayiba ba territoire mosuti vous comprenez donc bato bozala bino kimia maman mamicho depuis Monaco donc zano kimia mère nanga Titi depuis Brésil maman Titi Francisco depuis Brésil zano kimia Gigi Katema depuis Arabie Saoudite zano kimia et puis Esther maman c'est fini depuis Égypte zano kimia on a ce qu'on a ma famille bota OK nanga ma famille bota men Judith Mboyo mwana popia Joburi yepe alobaraki famille bota air moko parce qu'elle a film à Belleville et puis Warriors ya makila donc et puis Clarisse Plasma toza na biso na bango na kina to kele la rapete mama kuluta famille bota donc toza na biso wa donc to kele la raté koko ba Warriors azawana na kokene pas musicien nini na kozanga ba argument ozwa coaching kaka ba ancien wana ba coach ba ancien ba nani ba lo coach kaka tout là ce sont mes petits ba petits nanga na ba meni bango te d'abord nanu so taille nanga ma leader à Simer TNC ana musala makasi entourage ne sont des locaux sont pas des professionnels comme Bedi Badiata comme ba fiston coloqué comme ba Soulé Kauka vous comprenez donc bango ne ko ba na musala makasi ya komema ba Virginie Manganga poto ya komema ba lité ya kanda poto net lité ya kanda na so lobby ameli whisky ya 18% abosa na likambo 54 visa o et ça les soucis azo raisonner soki nazalaki o mili mabeni netinda kinga o nazala warrior azaka warrior te non ba seri moko bandolo bela fali azaki warrior te bon warrior asala makambo ya osa warrior ayaka pour l'intérêt mais quand même soka azalaki à vrai dire comme on est pena donc peut-être na batu banga batanga parmi batu banga batanga comme on est ngeza oyo kotala trésor Congo oyo alongwa pa fali likola ti déjeuner déjeuner ka oloba on a TV mona ngote aso déjeuner boya pimeli ngai un grand garçon aso il a ti te vous comprenez sur azalaki bon moni ta conscience na mobalo bana TV mais so ba kota ta toilette nzamelo ni netinda kanga so azayi moko ba olela so ba olela makasi lo netinda nga irsil peshanga wa kwetu mashi wa mumenu kwetu katu jimini uluba mwindu massa ya fali pupa on est à tongo on est à tongo voilà ya olobate en tout cas biso pa biso le bilan ngwata janvier wata biso to seka kaka ba wo to seka kaka ba wo to sepela kaka ba wo to sepela kaka fali osala biso bo epwani eloko ezo kamsanga na mboko oyo parce kombo ya ba visa eleki kombo ya mbongo abo me m'appelle lobizelo au sentir biki tona azolaka mabe abine au bas qui générique na 3e volume ya épargner na makambo na bao bambote tushite pana ça to la na moni sele ya lobi o ba ko bete leader Simer TNC ko bete 12 te yekuta lala kana 12
Alamukana 12. Alamukana 12. Sata côté la bango baswana. Sata côté la bango boni. Pas vous pépé ni l'autre. Ah. Pépé ni l'autre de la voix. C'est là on a mis ça baso matissé ba miniature. Ton me dit pourquoi. Tala un fou jouer le quoi musique ni on finga c'est Léo. Mais c'est Léo ba benga est partenaire abundé la bango. Merci beaucoup na ba Warrior tout ya monde entier. Merci beaucoup na batutu bolaninga Warrior oyo olingo benga ngai peut-être aux formation plus 243 99 21 69 651 au benginga au polingo finganga benganga mais soko finginga okatinga pe na bengo na numéro mso na fingi na kati surtout comment luka neni mto cha deuxième bi mais na bi ke ngam na gagner. Donc merci beaucoup na Brigitte Savané maman confort. Moi c'est un grand frère Nabiso Savané de Pitch et puis joyeux anniversaire encore à toi. Mieux vaut tard que jamais. Savané de Pitch. Beauté ke na kudada. Via zokola te. Motema ya Brigitte. Maman confort. Savané de Pitch. Merci beaucoup. Ok, merci mingi. Vous sentir ça ambiance Oh village Panda. Ah, village Panda. Yebi village Panda. Na yebi wapi? Village Panda. Panda eza wapi? O ezaka na Wileri. O dinda na mai. Ya garçon moi za chroniqueur bo. Est-ce que village Panda? Appelle ça comme au village Panda. Obi Onan. Nani? Irano. Tendresse. Tétolo. On a présenté aussi. Merci mingi babona na ngana yebi ke bozalaka toujours rebelle pour na Rolanda ngai Hélène Kasongo lumière de la presse congolaise émission na biso ekomi na suka pona ba on nanu ba s'abonner te bo s'abonner bo liker bo commenter bo partager ba remarque na bino za toujours la bienvenue pour na to bana ko bongisa musala na lo ba mingi ke ya malamu to copier ya mabe to boaka boti kolanda intervention ya kokwa ba warrior Jerry Kobetox a expliqué biso le solo ya 54 visa alors bien ya pas fali pour na ba visa te aya pour na ba voyage te aya ko défendre fali par amour donc aya pour na ba voyage te pour na ba visa te bo comprendre pour na ba ba s'abonner te bo s'abonner to za toujours wana pour na ko sepelisa bino pour na ko pesa no toujours musala ya kitoko. Émission na biso ekomi na suka tokutani prochainement na numéro ya sika. Pour l'instant je vous dis bisous bye.